Mbote mingi walandia Radio Lisanga, vous kolanda oya bino Radio Bengami Radio Lisanga et Salamina Fondation Lisanga na mukolo ya lelo le 10 juillet 2012 nde na studio nazali ngamo kote yango nde nazali na esengo mingi na kati ya motema pona na kokakokutana na bino lisusu na mukolo ya lelo nde tolanda biso nyonso to oya bino Bengami Radio Lisanga et Salamina Fondation Lisanga na kati ya mboka ya Dam Sko na Peiba. Chez Steve, Binga, Libula Metro. Ishoi, na quelle réunion? Eddie mon cher. Borax, l'animos. Cercle musique, l'ombier. Itualité bana Saint-Paul, toujours meilleur. Toponi akunga okamba, bana Saint-Paul et papa, au fleur, akunga. Biso bana Saint-Paul, toponi o papa, tolingi boboto, tolingi boneko, tolingi esengo. Tosangili sanga Boboto Ondeko Esengo Boboto Bondeko Pe Bondeko Tolobi Esengo na Esengo yangonde Tolobaki na bino lisusu biso nyonso tutozala na Lisanga. Comme le Far West en vain et pour rien, en attendant leur chèque de la Western Union, rêve de dévaliser une délégation. Bazila chèque ya Western Union yangonde zana nzela ndenge bino moko boyebi ndenge rappeur oyo ya Balonji auti koloba mengana koloba na bino etezalili kambwa pasi pe ya ko kamwa mingi nazali kopesa bino mwa update moko boye ya makambo ezali ko salama na kati ya mikili oyo tozali kofanda awa wa boye libanda ya Afrique nde biso tozali konyoka mamingi ezali na ba policier misusu awa na kati ya mboka Peiba oyo bazali ko confisquer permis de conduire epai ya bato oyo bazali ko tambwisa velo na motu eza ya ko langwa Dushango ezali koloba nini ezali koloba ete soki moto alangwe amatina velo na ye azali kotambwisa soki akwe na ba policier o bazali ko botolaka ba permis o bazali ko tambwisa velo ya kolangwa akotelemisa yo pe asengyo mikanda pona oko koka ko s'identifier après azui eroko pesa ye permis pe akangi yango a confisquer yango pe atindi yango ndenge oyebi na ndenge mibeko esengeli ndeli kamisa liko kamisa mingi wana eza ete na mibeko ya kati ya mboka Peiba ekomama ete bako confisquer moto permis de conduire na ekaka moto oyo azali ya kolangwa pe azali kopusa moto wana nde ekoti na forme ya soki totali bien moto ya moto pe kaka ou na forme ya mutuka de sibilo nyonso tu oyo ezali na monteur nde sikoyo tozali komituna eske velo pe ekoti lisusu na milongo ya makambo oyo nde ba reaction esalamaki wana pe ya makasi pe batu balobaki pe koki kosala mabongo te il faut ba juge balandela makambo yango bien pona basala ete ba permis de conduire ya batu oyo babotolaki bangwango pona bazalaki kopusa velo ya kolangwa ekoka kozonga na mikolo na yango nde likambo ekamisaki biso pena makasi mingi ezalaki nde likambo oyoyo mosali loi yemoko asali lisusu makambo oyoyo ezali kobima makasi mingi na mibeko na ye nde ezali kosala mwa soni mingi pona soki ya boye esalamaki na Congo tongaki toloba loko nini idéal, face au plan Marshall, le règne du maréchal, la laissée bancale, et disent que l'UNESCO n'est que des pays cartes postales, au lieu de s'affairer aux affaires courantes, car un tiers du pays est sans courant ni eau courante. Les guerres ethniques renforcent le statu quo, le Congo est un terrain de stratégo,
tous ces pays voisins devenus rivaux dans le pillage de ces minéraux, de ces lingots. Et ça dégringole, le pays est sous contrôle. Et c'est pire qu'au temps de Léopold. Entre Balandi radio lisanga nde to kitili sizo na makambo ya batoyo ba jeune oyo ba melaka alcool o bango ba sala na bango rendez-vous na ba alcool na bango nde mibeko ezali kolinga échanger batu ya parti politique na kati ya pays-Bas awawa oyo ya place ya PVDA na CRA na SRP bango nde na bato ya Christian uni ba salaki accord ba yokanaki pona ba matisa maximum âge ya bana o bakoki kozala na droit ya kosomba alcool pona bakoka consommer yango ndi âge wana ezali kokende na 18 ans engeki koloba ete bana nyonso tu o bakozala na se ya 18 ans bakosimba molangi ya alcool te pe bakoka pe kosomba alcool te ezala na magasin moko te nde komatisa âge ezali pona ete kosala ete ba problème ezali kosala maka mingi na ba hôpital ya bato ba meli masanga mingi ti ba kota na ba koma ezala ya ko diminuer pona na moment oyo ezali na ba jeune ebele o bazali komelaka masanga ebele ti ba kota na ti ba ko pardon bazomela masanga ebele nde ezosala ete pona ba kota koma pona ba melaki masanga dose e lekaki ebele. Yango wana pe kaka bazali kosala ngo pona nini pona na ba paquet ya ba assurance oyo yo tozalaka na yango ba assureur déjà ba longoli déjà mbongo oyo yo pardon ba longoli ya soutien oyo yo ezalaki na kati ya paquet ya assurance pona ko aider batu ya ba jeune oyo bazali ko mela ba alcool ti ba koka kokota ba comment pona yango wana ezala déclarer kaka na poste ya assurance yango wana pe longwe na kati soki nazali komiko sapete ba programme oyo ezali kosala ete aider bato pe pona batika komela makaya pona ba ko déclarer ba frais nyonso to wana na assurance yango wana pe kolongwa na paquet ya ba assurance ya ba année tozali ko ya ba 2013 soki na se trompete nde ezali kaka likambo ya bato bazomela alcool mingi te bato ya cigarette pete na bato yo bazali kosala sport pona santé na bango pona bakoka ko perdre ba kilo bazali kotala pe pona balongola yango wana na kati ya poste ya bato assurance pona bato ba déclarer kango lisusu te nde elingi koloba nini elingi koloba ete ozala na moto oyo yo ayokaka mbala moko ozala na matoi mangongi te yebaka ete ozana se ya 18 ans kosimba alcool te o matina likola 18 ans ero kosimba molangi alcool oyeba pe tina niveau nini yo okomela ya yo molangi pona ere ke joyo pe yo moko soko lingaka nzoto na yo oko batelango malamu mingi nde na kote ya makaya pe ndenge moko omelaka likaya te tika likaya tikelango batango batu na bangongo oyo ba salela ko simba yango te pona ko kotso ba problème oyo normalement olingaki te à part ba problème ya santé financière pe lisusu social nyonso to ezana kati pona nzoto na ko lumba pe solo ndenge boyebi bato ba menaka alcool ba bimaka na solo na bato ba fimaka makala makaya oyo ba simba nzoto na bango malamu te à part yango wana pe lisusu tulubaki na bino ete bato oyo bazali na santa minene nde oyo ezali kosala pasi mingi na motema ezali bato oyo deja babotama pona bazala na poids ou nzoto na bango réagiraka ndenge mosusu na bato ke bato mosusu nde ya bango ezala mwa pasi mingi pona bango ifo babimisa bambongo nyonso to wana malgré ya bango nde koki kokota na poste ya assurance pona nzoto na bango ezali kosala bongo bon soki ezali maladi ou maladi te ngai na yebi te ngai nazali munganga te pona nakoka koloba ete soki moto abotami na nzoto ya kofungwama yango wana nda ezali moto normal te melikambo ezali wana kaka ete ke bato nyonso tu oyo bazana mwa kilo ya koleka ndenge age na mulai na bango esengeli ba kolinga basala ete po bakitsa ba taille il faut bango bafuta ba dépense ni surtout wana soki ba kolinga bazwa aide spéciale ndenge ba publicité koma ko salama na mokili ya lelo. La loi, la jungle, et celle des protocoles. La révolution a besoin des bénévoles. Et tant que l'opinion publique
Révolution boyoki bénévole boyoki pe balonjalobi na biso nde zalisco kokamwisa ngai nde oya biso révolution yango oyo bato na Europe baloba awa na bénévole bazali na yango mais soko zali kotala makambo ndenge komi kokendele ekomi kosala lokola ete makambo ekomi nde kozinda ekomi kokomela bango nde pasi mingi na pasi mais ezali wana te mpona to kritike bango ezali nde mpona biso to yeba ndenge nini tokoki kobongisa oyo ya biso avenir na bafa oyo ba ninga bazali kosala de sezali likambo ya koseka te me ya kotala ete bango basalaki likambo oyo be bakweyaki na mozindo biso sikoyo soki tolingi tosala yango tokosalela yango na lolenge nini mpona eluka ete biso to pusa na liboso na référence ya makambo oyo bango basalaki wana na ba problème na bango wana ndenge bato oyo balobaka anglais bakoloba ete il faut to utiliser ba information surtout oyo lokola ba lessons learn. Le Congolais reste le nègre de l'Afrique, même si l'Occident a bon dos. Le pillage de nos minéraux, de nos lingots, et reproduire les schémas coloniaux. Congolais à part entière, tous apparentés, laissons nos différents à part, on a un pays à remonter. Pays tozala ngo ifoto matisa yango nde na ningi koloba ete biso place tosali kofanda ba crise terme beti bango mingi bango balingi bakitisa yango ezali na likambo ya kokritike te mpona makambo nyonso nazo bimisa lelo ezali kosekisa ngai moko lisusu na motema ezali na recherche esalami na ba crise na bango ezali kobeta bango makasi mingi bon bino boyebi biso place touta mo crise toyebi yango te mpona situation ndenge eza wana ezalaka kaka ndenge wana na place ya mboka o babenge music cultures na Lubongo ya Rotterdam kuna place babato yaka ya minene ezali tellement na bosoto mingi pona bato baya kosala musala ya ko nettoyer na raison ya crise badimne bango bato basala normalement misala o normalement sala makepa ya bato 6 ezali kosala masiko epa ya bato misatu epa ya bato misatu yango nde ezali kosala ete tina banie ya bapuku ezala na kati ya ba câble ya électricité pe na ba câble ya ba internet nde ezali kokamwisa mingi bato ya misala oyo bazali kokamwa komona bania ba mpuku na katikati ya ba câble na bango ya ba machine pe otali pe lisusu na kati ya frigo ya hôpital moko boye na Rotterdam kokamwa mingi pona malgré nettoyage sala malisusu te kokuta ba partie ya ba sandwich oyo esali ba 3 mois 4 mois ezali kutu na ba morceau mususu eti ko bima na frigo oyo ezalaki normalement expiraki na décembre 2011 tina mokolo lelo ezali kaka na kati ya frigo bosoto otie liboko na kati ya frigo bimisi liboko ebimi mwindo pe na place oyo tozwaka biso nyonso to mapapu mpona tokende ba vacances nde na place ya Schiphol nde kuna nde na place ya Schiphol place avion ekitaka pe emataka kuna na kiti ya moto ya salaka sécurité ekomi mwindo tu elongwe couleur ya bleu ndenge basalela yango ekomi mwindo na bosoto nde ezali likambo ya kokamwa mingi penza pona komona ke ete ba place nyonso tu oyo boye komi kokoma salite mingi pona bazali ko économiser mbongo na bango na kote oyo etali bato oyo ba nettoyaka ba bureau pe ba place ya misala nde tokoloba ete biso tozolinga tolongwa na bosoto nde ezali na bato mosusu oyo balingi ba pusana pene ya bosoto. Pendant que les virus se donnent comme des prospectus, les nouveaux missionnaires font leur Emmaüs. Bon, tikata tozala na esprit ba missionnaire ndenge balonja uti koloba ezali koloba nini ete soki totali oya ba frigo ndenge lekaki en que moto zwa responsabilité na yo soki okendaki na mosala otiaki eloko na frigo luka pe contrôler obimisango na ngonga ya malamu kotika yango wana te pona omemaki yango te pona obwakela bato na kati ya frigo pone pola nde ezala pe moto malamu zala pe na motu lokola moto nyonso tu participer pe oyo ya yo obwaki o luki pe osalela pe bo moto na yo pe bon
oyo ya kiti soki ngomele loko simba yango malamu mingi pone ko ya na kiti te pona soki ko ina kiti oyebi le même kiti wana ofanda lango pe ko memaka microbe ya musala na ndako après okomaka koloba lisusu o te bato ya Kongo balokio pona obelaki maladi ya makasi mingi okobosa na ete bosoto na yo moko ya musala nde o memi yango na ndako na yo. Bon, ya ba puku na katikati ya ba câble wana nde totikeli yango penza na compagnie penza oyo pon yango ezali mawa trop tokoloba na yo te o chanze musala pona okoma chasseur ya ba puku na kati ya poto. Des petites, moyennes entreprises qui ne connaissent pas la crise, la crédulité des gens en guise de budget. Ils investissent ou s'arrêtent, des ONG. Et j'admire ton courage, ton sens de la débrouille. Ton cœur est trempé dans le zinc, ils résistent à la rouille. Mais cessent de croire en leur séance d'exorcisme. Ils n'ont pas de cure contre le paludisme. Moi, je suis un géant chez les pygmées. Depuis que ma carte verte est périmée, le nord fait déprimer. La dépigmentation de la peau laisse des séquelles. Et le choc est culturel. Notre développement est à l'arrêt comme la gécamine. Complexé par nos taux de mélanine. L'intégration passe par... Bandi ya habili sanga yarbo yoki mwalo yembo yebeti ya moke oyo yezande pona topesa bino ba emission oyo kosala ete pona tome mabino up to date na ngonga ya lelo na makambo eti kosala manakati ya mboka Kinshasa. Pardon, na klati ya mboka Congo pe na place ya Kinshasa pe na ba place nyonso tu nde ba mbote mingi bolanda oyo information epesa mipa ya Radio Okapi. Thomas Lubanga, reconnu coupable des crimes de guerre dans le nord-est de la République démocratique du Congo, cet ancien chef de milice congolais est condamné à 14 ans de prison par la Cour pénale internationale. À Kinshasa, la marche de la société civile prévue aujourd'hui n'a pas eu lieu. Il s'agit de soutien aux victimes de guerre dans l'est de la RDC. Dans l'Ituri, nous apprenons qu'une foudre a tué 10 personnes et blessé une dizaine d'autres. Cela s'est passé à Jukos, dans le territoire de Mahagi. Voilà tout pour les titres. Madame, messieurs, bonjour. Et merci de nous avoir choisis. Ouvrons ce journal par La Haye, où la Cour pénale internationale a rendu le verdict ce matin dans l'affaire Thomas Lubanga. Cet ancien chef de milice congolais est reconnu coupable de crimes de guerre dans le nord-est de la RDC. Il est condamné à 14 ans de prison par la CPI. Il s'agit d'une première condamnation de la Cour pénale internationale, suivant les explications de Paul Madidi, chargé de communication de la CPI à Kinshasa. Oui, effectivement, M. Thomas Lubanga, qui déjà été reconnu coupable des crimes de guerre, vient donc d'écoper de 14 ans de prison. Mais de cette peine, il faut déduire les années de détention qu'il a déjà accomplies à la Cour pénale internationale. M. Thomas Lubanga avait été remis à la Cour depuis le 16 mars 2006, donc c'est 6 ans. Les juges ont considéré non seulement les éléments de preuve de la part du procureur, mais également les éléments qu'ont présenté les avocats de M. Thomas Lubanga. Ils ont notamment pris en compte le degré de participation de M. Thomas Lubanga, le degré d'intention, des circonstances de temps, etc. Et 14 ans, ce n'est pas peu pour une personne qui a commis des crimes ignobles? Les juges ont bien entendu considérer la gravité de ces crimes. Certes, le procureur a demandé 30 ans, mais les juges, dans leur indépendance, en prenant en compte tous les éléments que je viens de vous citer, aussi bien les éléments de preuve du procureur, mais également les éléments de la défense, ils ont jugé, ils en ont tiré la conclusion que 14 ans était suffisant pour M. Thomas Lubanga. Ici à Kinshasa, contrairement à ce qui était prévu, la marche de soutien aux victimes de guerre dans l'est du Congo n'a pas eu lieu. En ce moment précis, notre reporter Nadine Fulansimba est à la place dénommée du cinquantenaire où devait partir cette marche. Nadine, bonjour. Dites-nous comment évolue la situation. Oui, Belinda, je me trouve depuis 9 heures à la place du cinquantenaire, mais curieusement, aucune présence des manifestants ni des organisateurs. Et il faut signaler que nous avons eu à suivre le parcours prévu par les organisateurs de cette marche. C'est ainsi que nous avons observé sur la place du cinquantenaire un dispositif impressionnant de la police anti-émeute.
Certains policiers ont tellement patienté qu'ils se sont installés sous la pelouse de l'enceinte du Palais du Peuple. D'autres sont placés à l'entrée de l'avenue de l'enseignement à Kassabobo. D'autres encore, Belinda, dans la tribune de la place du Cinquantenaire, et un peu plus loin sur le croisement des avenues Victoire Triomphale 24 novembre, il y avait des policiers qui attendaient dans leur jeep. Il faut dire que cet important dispositif des policiers inquiète tout de même les passants. Et dites Nadine, qu'en est-il des organisateurs? Selon les informations diffusées hier dans le média, c'est en principe la société civile qui devait organiser cette marche. Mais personne n'était visible sur les lieux de la marche. Ce qui nous a poussé à faire un tour au bureau de la nouvelle société civile située non loin de là. Ici, le coordonnateur national de cette institution a souligné qu'il n'était pas du tout à la tête de cette marche. En conclusion, retenez Belinda que la marche de soutien aux victimes de l'Est n'a pas eu lieu à Kinshasa. Merci Nadine Fulansimba qui intervenait depuis la place du Cinquantenaire ici à Kinshasa. Rendons-nous sur le terrain, c'est-à-dire au Nord Kivu. Le M23 a procédé depuis dimanche soir au retrait de ces éléments du chef-lieu du territoire de Rutshuru ainsi que de la cité voisine de Kiwanja qu'il avait occupé un jour plus tôt. Les mutins annoncent toutefois que leur police y assure la sécurité, ce qui amène plusieurs personnes à s'interroger sur le statut administratif actuel de ces deux agglomérations situées à environ 70 km au nord de Goma. Pour le gouverneur de province, la cité de Kiwanja ainsi que le chef-lieu de Rutshuru sont sous contrôle des FARDC. En outre, Julien Paluku met en garde les opérateurs économiques. Il les invite à ne plus dédouaner leurs marchandises au poste frontalier de Bunagana qui est contrôlé par les mutins. Julien Paluku l'a dit à Rosalie Zawadi. Je peux vous confirmer que Kiwanja comme Rutshuru, nos services, ils sont déjà déployés. La police y est, l'armée y est, parce que tout simplement, lorsque les forces rebelles y sont arrivées, nos unités n'ont pas combattu. Elles ont seulement été aux abords du chef-lieu du territoire et à l'heure qu'il est, les services sont en train de se réinstaller et les premiers rapports, nous sommes en train de les recevoir pour nous donner l'état des lieux du territoire. Il n'y a que l'administrateur des territoires qui va rentrer dans les prochaines heures. Mais moi, je ne pense pas que nous soyons mis en garde par des rebelles. C'est plutôt à nous, gouvernement, de mettre en garde quiconque veut menacer la paix. Et d'ailleurs, j'en profite pour mettre en garde tous les opérateurs économiques qui vont passer par les postes frontaliers de Bunagana pour y payer les frais douaniers. Ils vont payer au triple une fois arrivés à Goma. Parce qu'il y a des passages à Ishasha, il y a des passages à Kasindi, il y a des passages à Kanika. Par ailleurs, les activités reprennent progressivement à Rutshuru Centre et Kiwanja. Depuis ce matin, quelques boutiques et autres petits commerces ont ouvert leurs portes, mais jusqu'ici, tous les bureaux de l'administration locale restent encore fermés. Et à Kisangani, le gouverneur de province intérimaire appelle les populations à la vigilance afin de dénicher d'éventuels infiltrés pouvant occasionner l'insécurité dans la ville. Ismaël Aramandiama l'a dit hier aux cadres territoriaux urbains. Des mesures sécuritaires préventives ont été arrêtées, entre autres l'identification de tous les nouveaux venus dans des quartiers de Kisangani. C'est dans le but de garantir la sécurité dans la ville et éviter toute suspicion à d'éventuelles désolations, a indiqué le gouverneur intérimaire. Entre-temps, nous apprenons une nouvelle attaque armée des hommes de Paul Sadala, alias Morgan, dimanche dernier contre les militaires FARDC. Cela s'est passé au village de Kabasha, à la limite avec le Nord Kivu. Kabasha est situé à 160 km de Mambasa, au sud de Bunia, en province orientale. Bilan, 2 morts, dont un milicien et un civil, d'après des sources locales. La société civile locale du groupement Bakaïko souligne que également 4 villages ont été incendiés par les rebelles. Information confirmée par les autorités militaires du 5e secteur opérationnel basé à Butembo. Correspondance de Jean-Claude Kabala, rendue ici par Noëlla Luzitou. Les hommes de Paul Sadala ont attaqué le dimanche au village Kabasha. Une équipe de patrouille des militaires FARDC du secteur de Mangoejipa au nord Kivu. S'en est suivi un échange de tirs et un milicien a été tué. La deuxième victime, c'est un opérateur économique. Il a été capturé et torturé par les miliciens après ses accrochages. Selon les témoignages des personnes qui ont fui Kabasha, les miliciens ont dans leur fuite pris près de 13 personnes en otage. De son côté, la société civile locale du groupement Bakaïko précise que toujours dans leur fuite, les miliciens
miliciens ont incendié 3 villages voisins, notamment Mandimou, Libi Mabiele, ainsi qu'un village du Nord Kivu, le village Lumo. Les autorités militaires du 5e secteur opérationnel basé à Butembo, joint ce matin, confirment ces informations. Elles annoncent aussi la capture, une semaine avant, d'un milicien du mouvement de Paul Sadala et précisent avoir envoyé des militaires sur place afin de stabiliser la situation. Par ailleurs, elles signalent aussi que les habitants des villages incendiés se déplacent présentement vers Mangorejipa dans le Nord Kivu. Je vous le disais en titre, 10 personnes sont mortes foudroyées hier après-midi et une dizaine d'autres blessées en collectivité chefferie de Jukot. C'est en territoire de Mahagi, à 200 km au nord de Bunia. Selon l'administrateur du territoire, le drame est survenu au marché de Para et a paralysé les activités commerciales. Récit des faits d'Elvin Waisala. Cette foudre s'est abattue pendant une forte pluie accompagnée de vents et de grêle vers 13 heures. Selon la section locale de la Fédération des entreprises du Congo, les marchands s'étaient abrités sous les arbres aux alentours du marché qui débute à 15 heures. Ils se bousculaient pour protéger leurs marchandises contre les intempéries. Soudain, la foudre a éclaté, rapporte la fête d'Indrelais. Elle précise que 9 personnes sont mortes sur les champs et 12 blessés. Une autre personne est morte dans la soirée de suite de ses blessures dans une structure sanitaire locale. La FEC d'Indrelais rapporte que parmi les victimes, il y a 6 femmes et 3 enfants qui sont morts et 5 autres femmes parmi les blessés. Des sources locales indiquent que les activités ont été paralysées au marché suite à ces drames. L'administrateur du territoire de Mahagi a instruit les autorités locales à prendre à charge les victimes. Notons que c'est pour la 3e fois que la poudre fait des victimes à Ituri, notamment à Kwandroma et à Linga, où il y a eu au moins 4 morts. Bunia, Delbert, Waisala, Radio Kapi. Tout est en bonne voie pour la participation du président François Hollande au 14e sommet de la francophonie, sommet prévu en octobre prochain ici à Kinshasa. C'est ce qu'a déclaré hier à la presse dans la cour de l'Élysée la ministre française déléguée à la francophonie, qui est également la représentante personnelle du président français auprès de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie. Elle s'exprimait après l'entretien de François Hollande et le secrétaire général de l'OIF, Abdou Diouf. Mireille Boukassa Mukindi nous en dit plus. Avec cette déclaration, la question de la présence à Kinshasa du dirigeant français tend à se préciser. Selon un communiqué de l'Élysée, François Hollande et Abdou Diouf estiment, concernant le sommet de Kinshasa, que les autorités de la RDC doivent démontrer leur réelle volonté de promouvoir la démocratie et l'état de droit. Mais le communiqué de l'Élysée ne précise pas dans les détails comment les deux personnalités entendent voir le gouvernement congolais démontrer cette volonté. La réunion entre François Hollande et Abdou Diouf arrive au moment où la RDC intensifie ses préparatifs pour accueillir ses hôtes et où une partie de l'opposition congolaise continue de lancer ses appels à la délocalisation du sommet, estimant que la RDC n'est pas un état de droit. Yamina Benguigui, la ministre française déléguée à la francophonie, doit se rendre à Kinshasa du 25 au 28 juillet. Elle rencontrera notamment son homologue congolais Raymond Chibanda. Pour rappel, au cours d'une visite du ministre congolais à Paris le 26 juin dernier, Yamina Benguigui avait réaffirmé le souhait de la France de poursuivre le dialogue avec les autorités congolaises tout au long de cette phase de préparation du sommet. Merci Mireille, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nalisanga na bukasi na buyukani ndeto kolunga ngoe. Peuple congolais, tilima 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 bukutana na kitaka yo congolais. Je lève mes yeux vers le ciel, je vois la lune, les étoiles, je plane Congo. I love you Congo. I love you Congo. I love you Congo. Mes chers frères, mes chères sœurs, oh Congolais, soyons forts. Lèvons-nous, tenons nos mains dans la mer et battons-nous pour la cause de notre pays. Kabula kopo ya bondeko bana komo iko vile
Coco, vous êtes toujours bel et bien branché sur les ondes d'émetteurs du Salto depuis Damsko, Amsterdam, la capitale néerlandaise, où tous les coups sont permis, cousins, mais tous les coups ne sont pas utiles vraiment. Et c'est la radio Lisanga, bien sûr, la radio Lisanga qui est faite et soutenue par la fondation Lisanga, qui est le point de soutien congolais ici aux Pays-Bas. Et devant les micros, sur le micro, les derniers rescapés du système. To baby sate to batila sasi wetu akale katuachia neno moja ni upendo ili tuishi maisha bora kwa umoja. Kwa nini basi twakosa mapendo? Chuki, ubaguzi leta mauaji. Twachoba sasa twende pamoja, tushikane mkono tusonge mbele. Pepe Congolais, songa nanzela, benga na mungu na tunasuka. Kobulete komona batwali banda bayako sansa biso tango ekoki ya koteka molimo peko somba. Bamba nyoso pamba, toko wabona moka, liwa ya tina, fumu kimangu, Laurent Kabila, Emek Lumumba, Tozelongo, 2014, 2019, événement Mozart, Situbi Ayembiwo. Hatutaki vita ndani ya Kongo. Saga banda one, rabadem bam 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 bam, get down bam bam bam, rabadem bam bam bam, tipata kumuna bantu basomba, banjini maluwa moyenga, tuzombe la banji wega, tuzomba le, uzula moye webe, eza michemu mele, botina jazami, Que la paix soit notre pain quotidien, ce qu'on a toujours dit, tous pour un pour tous. Et vraiment, c'est encore une fois avec un grand plaisir qu'on se retrouve. C'est mardi 10 juillet en 2012. Bon, aussi vraiment dans le studio de la radio Lisanga. Et la radio Lisanga, vraiment faite et soutenue par la fondation Lisanga, qui est le point de soutien congolais ici aux Pays-Bas. Ande Bandeko. Vraiment salama bisika o nyoso bino bo zwami na minute oyo vraiment nde toti koyoka loyembo kitoko oyo bandeko ba bimisi mingengo na bango bazali ko lela bazali ko dénoncer bazali ko crier haut et fort ce que les autres pensent tout bas et ils sont en train de crier vraiment de les dire trop et haut et fort pour na situation sociale aux les kanambo kanabiso. Donc on n'a pas cessé de dire tout ça. Donc tilelo tolobela ngokara tozolo bape tokoloba tobeta toujours c'était pour na marambo ba tragique événement isolé kanambo kanabiso à l'est, des femmes qui sont des milliers de femmes qui sont violées, des orphelins des guerres jusqu'à présent bana ba vivre ba guerre mais ils n'ont même pas bénéficié à ba aide moko traitement moko psychologique ou psychiatrique parce que nous avons peur na loba kiango je crois l'autre fois que somo nangezali que nous avons peur bana oyo vivre ba guerre vivre ba tragique histoire vivre ne bazo boma batu moni makila le lengezo tanga. Alors ces enfants normalement après événement après guerre ango kokaki quand même ko bénéficier na aide moko boye. C'est-à-dire bazo traitement moko psychiatrique tout ça pour na ko faire oublier pour na ko effacer fichier wana bana ba mona mabe. C'est-à-dire que nga so monangé là que non, nous avons peur que ces enfants un de ces 4 m'attendent ou 10 ans après que ces enfants comme la biso encore rebelle. Ndé toujours continuer toujours na programme na biso na poko alelo vraiment jusqu'à 20h. Il nous reste encore je crois un quart d'heure à partager avec vous les amis de la radio Lisanga. Ndé oyo akozala na likanisi ya tona opinion moro personnelle pour partager avec nous. C'est vraiment que
notre porte a toujours été grandement ouverte pour Moutounioso Oyaroko Benga, les numéros de la studio, je crois que vous connaissez. Donc, Robin Abisso, et pour dire Oyo, Ye, Makanisne, Kozala, vraiment, Toko Sepelande, Mbote Mingi, Bissikanyo Sobozueli, Toroyoka, le dernier rescapé du système, Moutoumsous. Na wuta wapi lo sambo yangola kisanga na wuta wapi avant na makanisi na ga na yebakate maintenant j'ai compris c'est l'éternité je suis l'éternel rescapé du système sur la croix Golgotha tout était accompli nasukwama na makila ya talo Jango kana yembaka na molimo Barça na lingi pepe ndeko ba yemba na molimo Sote loko bamba et c'est fatigaka Yes, je mes erreurs, suis un homme Yes, je mes faiblesses, suis un homme Blesse, faute grave, faute lourd, suis un homme Je ris, je pleure, je m'énerve, je suis qu'un homme Je reste un pécheur tant que j'aurai cette chair Tu restes un pécheur tant que j'aurai cette chair Même Jésus-Christ s'énervait. Imagine-toi sur la croix, le fils de Dieu. Il a pleuré, il a coulé de larmes amères. Tu sais pourquoi c'était la douleur? À cause de la chair. Car il est fini pour nous, mais nous, on n'a pas compris. Il est fini pour eux, ils l'ont rejeté. À tout ce qu'il acceptait, l'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ne juge point, car tu ne vois bien. Tes yeux te permettent seulement de voir l'extérieur. Malheureusement, ils te permettent pas de voir l'intérieur. Il est le seul unique Dieu qui sonde le cœur et le rang. Il est l'unique et seul Dieu qui sonde le cœur et le rang. Ne jugez point, fait que vous ne soyez jugés. Car on vous jugera avec le jugement dont vous jugez. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous miserez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? C'est que j'ai ouvert, personne n'est capable de fermer. Si la ferme est impossible de l'ouvrir, respecte ça, c'est la parole du Seigneur. Écoute ça, à l'âge de 14 ans, par accident, ma mère était tombée enceinte. Mon pauvre jeune père irresponsable, pour impossible de dire oui. Il est toujours difficile d'être aimé que d'aimer. Bandeko Balandi à Radio Lisanga, Tukomi Kopusana Pembeni presque au terme de notre programme de ce soir. Et nous voulions aussi rendre hommage et pas à Papa Nabiso, le fait Madidi au système. Alors, na pesibino mai au bénit, bomela yango. Maman baby, na pesa yo libe.
Solo ba ndeko ya radio Lisanga bo limbisi pona to kweli mwa mikakatano muke ya problème moko technique na kati ya studio nde tokosala vraiment na lumbangu mingi na yebi ke ba mama bazalaki vraiment batiaki litoi na bango ya pete na lingaki vraiment encore des données en spécial dédicace et pas mama wangai mama Laetitia Kitenge Nyango Ami Mboli Moni vraiment bisiko zali na pesi mbote nde sali pe bien zali na ndeko moko à intervenir nde tukosala makasi mingi pona koyamba ndeko oyo à intervenir. Je crois que Lix azali vraiment disponible pona ko yamba ndeko oyo à intervenir na ebite ndeko nini à intervenir nde avant to yamba ndeko to continuer ko kaloyembo kitoko oyo ya obeni toujours à Madilu parce que ekatana kinanzela alors to zo de la pona ba il est toujours difficile d'être aimé que d'aimer. Solo bandeko ya radio Lisanga ndenge tolobaki eza na ndeko moko auti kobenga biso ndeko bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Ouais, boni. Oui, naza malam. Merci. Est-ce que maman, est-ce que oki kopesa kombo na yo d'abord? Oui, kombo nanga Lisa. Nazaka pe na Miserban. Maman Lisa. Oui. Nalanda émission chaque semaine. Mais eza na problème moko boye na ebite nga vraiment tungisaka nga mingi na yoka ngo mingi na biso ba congolais ndenge to bengaka Laurent Désiré Kabila no papa Kabila ndenge ba bengaka libérateur siko nga susi ndenge ezalaka na yeba a libéra nani na Congo wana nde ba pesa kombo munene wana ya libérateur. Donc wana mutuna na mama mutuna nanga yango wana parce que na yokaki tangu moko na yokaki ke non soki bozana ba idée ou bien ba astuce pour couper ça comme tout à ça fait, to débattre un peu na radio, c'était ça. Tout à fait. Donc oui. mutuna na aussi si je comprends bien ozo loba ozo tuna pourquoi te bengaka Laurent Désiré Kabila libérateur. Voilà, c'est ça. OK. Bon wata ba mayele mingi ba expliquer ngana no libération na ya libéra nani to ba nani na Congo. Soki na kokota mwa moke tobengaka ezali na ba congolais ou ezali lié na radio Lisanga? Non, ça bon mona yoka na banzembo ba bengaka libérateur. Bon, je crois que na les radio Lisanga pesina yoka quelquefois libérateur Laurent Désiré Kabila yango etushaka mingi quoi. Et tout changa mingi ko ka kombo wana ya libérateur kombo munene kitoko ndenge wana baso pesai yango na lingana na yeba libération na ye wana sala po libérer banani. OK. Bon, mutuna otuni biso ezali mutuna ya malamu mingi biso tokoluka ete tosalela yo ba recherche pona toya na réponse oyo ekozala pe kilo lokola mutuna ya yo ya kilo oyo efandi na kati ya poche na biso na ngonga oyo nde tozali kosala na yo rendez-vous jeudi oyo ezali koya nde na komemela yo mutuna na
na question oyo opposé biso awa na radio Lisanga na mkolo ya lelo soki nazali ko se tromper te nazali komona ete ligne ya mibaleza ya kofungama tozali na moto na ligne. Non, mais avant je crois que temps vraiment il nous reste 4 minutes. Mais avant de kende na ngana pesa. Donc d'après moi parce que maman atunaki motuna na epa batu ya mayele mingi. Bon nga naza mayele vraiment mingi te mais pour no tuni mutuna wana pour no tuni mutuna wana ngana lingana pesa réponse nanga d'après façon nanga au kanisa. Omoni pour nga hein, à titre personnel avant to yamba mutaza na ligne directement parce qu'il nous reste que 4 minutes. Donc pour ngai à titre personnel, hein, nazolo bana contre radio Lisanga te, to na contre ya batu ya mayele te, mais nazolo ba titre personnel, na ngi ko lobake na bengaka Laurent Désiré Kabila les faits, hein, parce que Azam Wei atiki biso vraiment que son âme repose en paix, mais Azali mutu oyo ayaki ko libérer biso, hein, ngai na boumbu oyo tozalaki nango na se ya Mobutu. Donc Mobutu azalaki 32 ans, hein, mbula tukumi satu na mibale na pouvoir. Mutu moko te azalaki ya mesure ya ko longola Mobutu parce que les gens to oyebi tang ba mama ba banda oyembela Mobutu que to bakiseli yo santa, to bakiseli yo 100 ans, to bakiseli yo 100 ans. Mais après moment to monaki Mobutu ba mabe na ye, ba mama, ba papa ba banda ki kolela, abalaki ko abanda ko sala mama mabe ko boma ba étudiant na Lubumbashi, ko sala ba mama mabe alors ba to balembaki ye. Mais Laurent Désiré Kabila ponanga na benga ki libérateur parce que ayaki kobimisa biso na kiboumbu oyo ya Mobutu. Mais ti lelo na regretaka liwa na ye, oyebi pourquoi parce que azalaki na mambo ebele ya kitoko ya kosala pona mboka wana, mais malheureusement liwa bayaki koboma ye noki. Donc mais je crois que jeudi prochain tokozala lisusu lix ya kokende osala ba recherche ya makasi pona yo tamso la réponse musu. Tozali pe lisusu na mot na ligne oyo azana biso na. Merci na oraté te. Te mais okozala ligne otika na ligne tamsusu hein. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô. Bonsoir. Mais je crois que ndeko azaki na biso na ligne akei. Nde mama kombono nani? Lisa. Ofandi wapi précisément? Dans Amsterdam. Amsterdam nini? Amsterdam Nord. Vraiment maman mbote pe bonne soirée. Je crois que ceux qui Orozala na lito ya pete ndenge papa na biso yesu kitonga zalara obenga biso jeudi comme ça Orozala na et ya encore en tout cas bientôt mais comment on débattre en OK, vraiment merci beaucoup, nous sommes arrivés presque à notre programme. Bonsoir. Merci, bonsoir. Bibembe na bibembe biko kundana bakufi na bakufi bako kundana bibembe na bibembe biko kundana bakufi na bakufi bako kundana ozala mokongo ozala moluba moto na moto asomba sanduku na ye ozala topoke ozala lokele moto na moto asomba sanduku na ye mompesa mongala mongando mombole let's Mompesa mungando mombole yoka yeah tango topina kikebo to yeba kite lelo nazongi kit nazongi na chada jo na kuchi na kati ya